Mbote na bino bandeko eza bino mama Arrête Kilumbu Shembo TV na pesi bino mbote na banandi nyonso TV Arrête Kilumbu TV, sans oublier notre boss oyo producteur azotala chaîne Arrête Kilumbu Shembo TV, papa le boss Olivier Bizao na kati ya Canada na Toronto. Mbote mingi mo producteur awa lelo sous-producteur na biso Olivier Bizao alobi mama lamba makayabu eza makayabu moko eza ambassade te, eza makayabu moko producteur na biso Olivier Bizao batindela ki a partir ya Lubumbashi babenga kango makobo yango wana ozomona to sokola ki yango to check na mai esili mungwa nde lelo tozosala kaka simple recette, eza ba complication mingi te, simple kaka ya kolia na eloko muke. Donc nyonso pona ezalaka makambo mosusu neti producteur moko apesi mama bosala boyatini makayabu na abi oyo utaki na louche na bana louche babenyango makobo alobi salango na mwa système moko ya simple ko sesa batata samedi dimanche pote baye bakolia atana mwa kwanga mama kemba makayabu na biso ngwana baya mwasi baya mobali tosukola kango kitoko makasi na kata makayabu na biso yo tokokata saso to sisi ko kalinga tokokata lango poivron tokokata kango poivron tomate ai matungulu na pilipili na mwa na oyo ko makayabu eza mbisi na kokotia jimbo ya mbisi to jimbo ya cravate ya sort ya crevette tokotia pe mwa citron na sauce na biso wana. Ok, toleka tokalinga tobwaki makayabu na biso na moto moko bien kote ezika te makobo eza ambassade te baya mwasi ya te kaka présentation kaka makayabu kaka modèle moko koko senga kakoza ba producteur lokola Olivier Bizao akopi tina makayabu ya Lubumbashi. Wana baya mwasi makayabu na biso yango wana ezokalingama na kata makayabu na biso tango ekosila te kokalinga na saki makayabu na nga na ciseau oyo mingi ciseau esalisaka biso mpona kosala mbisi po moni baeka ya mbiso na ba etubanaka basende wana etubanaka oyo eza nango easy olosala na mbeli ezaka kokatika okati yango ba mikuwa wana olongolo ya pembeni oya koto oyo awa okati na ciseau ezaka easy. Ciseau esalisaka biso na banzi bato baza na poto eza na ba shop nyonso ata na Congo pe sekoma na Afrique pe ezalaka nango ya makasi ya grave ezana te. Ok, tozolo bango po balandi ya ezu Arrête Kilumbu Shembo TV balingaka balakisa bango nyonso bokosala poto ke na rapidité baya mwasi bolimbisanga moke makayabu eza na moto ya malembe pona lingi te ezika soki makayabu na biso esili te kokalingama tokati biloko makayabu yango wana bozomona biloko makayabu yango wana eza deja na moto tosali ndenge wana mpona koganye ta po ebela bien tokoka kosopela yango na ya makayabu ozomona na kati kuna tokateli poivron rouge na poivron vert tokotia spice na biso oyo ya crevette na kati tokotia citron biloko lokola bambisi nyama pe baya mwasi bonga te kozanga citron na bakisa su mungu ate pona sina tie oyo ezaka deja na mungu na kozwa citron na tie moke po epesa bien citron pesa ka elenge ezaka bien na biloko akolia oyo nde a tozala mélange ya matungulu poivron rouge poivron vert matungulu na ai yango nde tokobwakela yango likolo ya makayabu na biso yango wana pe kuna ezobela biloko moko pasi meto mekaka tomekaka na biso kaka baya mwasi awa bolimbisanga na lingina changer esika kotia makayabu eleka kuna soki makayabu eza moto eza moke yango nde sikoyo na linga sala teknike makayabu ekende kuna moto oyo ekota
biloko tokotia na makayabu yango wana ezopesa déjà appétit boki pe babinzu musu te tozala na bisalasala tozala ta cuisine tozala na bisalasala makasi tozala na bisalasala makasi nalengaki ebela mbala moko oyo bopesa nga ata 5 minutes 10 minutes tokolandela yango na épisode 2 bokomona ndenge makayabu na biso ekobela totie poivron rouge verte matungulu ai totie citron na biso totie goût na biso ya jimbo na osala bango publicité te mpona lobi yango mpe mingi ntango ekobela na numéro 2 baya mwasi ntango ekobela na kopresente bino ndenge na kopresente bino makayabu na nga ndenge ebeli ok botipesa nga ata ba 10 minutes à 15 minutes tokozongela bino mbote mbote bokota bomi abonné par Henriette Kilumbu Shembo TV masolo eza kitoko masolo eza wow sans oublier notre producteur le boss Olivier Bizaou mwana Canada oyo azosponsorise bato ebele bamusicien oyo nyonso ayembaka batéâtre azosponsorise partout azokota akoti te mpe mama ezwi azosponsorise nyonso bozomona eza nde producteur na biso Roger Bizaou ye nde siko azosimba makusa azosimba batéâtre azosimba baémission baconseil nyonso ye nde azosimba akoya na Australie aba na Australie oyo aza na makambo asalaka akokutana na producteur moko makasi le boss Olivier Bizaou mwana to na kati ya Canada. Ok, see you bye tokolana na épisode 2.